Bande koba bolingo esengo eza makasi koyeba ki bufandi pona kolanda ke Express TV na moment oyo. En tout cas na profiter pona tombela bino boye malamu na chaîne na bino ya ke Express TV. Bisika to encourageaka bino bo itizaka ba plante médicinale bo salaka ba fruit ya malamu oyo sunga pona ba santé et puis to solaka mingi na ba masolo etali développement personnel ya mutu. To linga bat ba s'épanouir bat ba bima na ignorance eza pona bolamu na biso chaîne ezali ya bino. En tout cas bo manquete na okonyo kolanda biso bo landa biso surtout na émission lelo tina suka bokomona ba secret ya makasi o ebombami na nzela na citron ndenge na sona na ba mama ya Ghana ba mama africaine batalisa kinga utilité ya makasi ya citron o ngai na personnellement na ko ignorer na za solution to ko apprendre un plus na émission lelo soto la ndiango tina suka. Merci bisika bozali, je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola. Nazali créatrice à ba contenu nazali oyaka ko soutenir surtout la communauté congolaise poto bimana ba ignorance makambo to ignorer tant que kokola na comment profiter ko ça ba recherche pour na mema un plus connaissance na ba ndekonion so poto ngito bimana ba ignorance. Vraiment citron ezali fruit hein, eza fruit moko eza malamu eza la couleur à jaune surtout tout le monde appelle ba citron ba vert et eza fruit moko eza vraiment médicinal et sungaka na ba situation ya ndenge na ndenge. Originairement par là fruit on est bandi na nord est ya Inde et banda pe kuna na Chine et bandela kuna masola ba citron ezali fruit moko ya malamu ezaki répandu depuis leur origine jusqu'à la région méditerranéenne vers 200 ans après Jésus-Christ. Les masola citron et banda 200 ans après Jésus-Christ. Ba arabe basé ko cultiver pendant la quantité mo vraiment ebelé na période médiévale et puis kitara tikuna na Europe ba romain pe basé ko cultiver ngo makasi po ba mona ki importance ya plante wana ya fruit wana ya lemon na ba vie na bango au quotidien yango basé vraiment ko s'accrocher na ko sala ngo e kolo na ngo ebelé po ba nyonso ba mona ki importance na ngo ndako moko na Europe basé ko utiliser citron surtout na ba déjeuner na kati na ba thé na bango bazara toujours kotia citron po bayebi ke citron ezali kosunga bango na makambo ebele oto komona na émission ya lelo. Vraiment nzamba pamba monde bozo landanga bande konanga na sibiso to yebi lemon to yebi citron to salela ngo mingi depuis pe Afrique ti ala ba poto ba citron ezalaka nango to salela ngo mingi. En tout cas citron eza incroyablement polyvalent oko salela ngo na ba makambo ebele eza na ba rôle ebele e jouaka na ba santé to salela ngo même pona ko nettoyer na ménage na biso pona ba beauté na biso to salela ngo vraiment na ba makambo ebele pe ezaka ba résultat moko vraiment favorable mutunyo so yebi ndenge citron et sungaka. Ba avantage ya citron la santé na monsieur ezani. Premièrement, citron ezali riche en vitamine C. Vitamine C on les ont renforcer système immunitaire na biso. En tout cas, citron peut aider pour nous protéger contre ba rhume, contre ba infection. Net na ba période maladie en tout cas recourir vraiment na l'eau ya citronné, l'eau citronnée ko sala ngo eza facile ndé car mo sepel o ko sala ngo ya pio bien malinga linga o ya tiède o sali o ya tiède na yo tie citron na kati ozo consommer en tout cas et dakami pour na digestion pe so za ba ballonnement ya libumu ozo mona ke libumu ozo sala mo malamu te mais là o citronné ko sala yo malamu pour na digestion na yo e ko sunga yo makasi sala ka ngo pe na quantité mo mukie pour na bano baza mikie bano baza mikolo bako melango toujours so baza problème à ballonnement à libumu, par exemple pour ma digestion, ça la bango au citronné et ça bango malam. Et favorisera peu hydratation, hein. Au citronné vraiment et ça malam mingi, même saveur nango ezaka bien et vraiment ezaka nuisible, ça vraiment une meilleure hydratation pour une meilleure hydratation et sunga makasi ça là au citronné et ko sunga yo et ça malam pour na ko gérer peu ba poids na nzoto ya moto d'une manière vraiment modérée so ozo melango vraiment melango malam d'une manière modéré pour et réduire sa appétit. Dès n'encourager ba tolia ka 3 fois au ko réduire toujours quantité à kolia so linko konda et puis au bakisi au citronné et ko sunga pour na ko gérer pena ba poids na o malam. Et d'après que de détoxifier nzoto na biso tant au consommer ka mai ya citron au mona ke nzoto nezo éliminer ba toxique. En tout cas ça la ka bien mais là quand on pour na ko éliminer ba toxine ko sala yo malam. Et ça na ba propriété moko to bengi antioxydant. Hein. En tout cas les mots contenus ba oxydant ou edaka pona ko combattre ba radiation libre et ça malamu ça favorisera pe pour ce moment ezali saine et puis ça ko réduire ba inflammation.
to salela ka citron bandeko nanga ekosunga biso malamu même pona ba santé cardiaque na biso na kati ya citron nde tomona kana ezala ba potassium ezala bantu ba dans ba problème ba potassium tanto potassium no ezali ya kokita melaka o citronné ekosunga yo pona ko renforcer potassium na nzoto na yo yango na pe ko sala ke ko contrôler même tension artérielle na yo eza très important pour la santé cardiaque na yo recourir na lemon pour éviter yo ba maladie cardiaque et tout ça. En tout cas, même les mots noirs, même pour la beauté na yo, pour la poso na yo, pour la beauté na yo, et ça pour éclaircir pe poso, so on la poso na yo, ezali na jus à makasi na kati na lemon jus wana tango tango na poso na yo au salon le quoi ma masque après au rincer ango mais lo konde bo sengel bo yeba bande kolanga soko pakoli citron na nzoto ko bima na soleil te soko ju contact direct na soleil eza mabe ko pe ko irriter po na yo ko salo pe moi réaction yango wana pona ko bongisa lo poso na yo na lemon na citron tiango na nzoto ofandi même pendant une heure de temps après au sokoli au longoli yango soko obima tia lotion no ya normal ko bima na poso na yo na lemon na poso te e ko irriter poso na yo faut bosala attention na point wana et tetaka même ba acné pona ba poso mutu za problème ba poso sango saleli lemon e ko sunga ba acné wana ba bactérie wana e longwa na nzoto e ko sala yo malamu to salela ka jus ya citron eza malamu elongola même ba cellule morte na ba poso na biso ko sunga poso na ezala vraiment lisse ezala kitoko to recourir na lemon to mona même ba situation ba manzaka nde ba ba manzaka et mon manzaka changer couleur ndeko na ngai recourir na citron jus ya citron tiango na manzaka no e ko sala ete manzaka no e comme blanchi manzaka e comme vraiment pembe e ko longola ba noircissement na manzaka e ko renforcer pe manzaka na yo e ya makasi donc citron quand de to mona wana e traitaka manzaka makasi e comme makasi pe comme pembe to salela ngo to bo santé même pona ba ya basuki na biso soko saleli jus ya citron na suki na yo ezo combattre ba pellicule pe za ko ajouter brillance na suki na yo eza très bien mélange ya o ya citron e ko sunga pona suki e ko sunga vraiment suki non et briller et puis ezo longola ba pellicule donc mona ba msuna ba pellicule na mutu en tout cas kisi ya prix ya CO ko salela kaka jus ya citron nde ko longola ba pellicule na mutu na yo ba mama to bosana te to sala rappel lemon wana na ménage na biso so ni ko nettoyer ba meuble non ni ko nettoyer ba biloko ya cuisine na yo tam so sala pe ba poisson et ba solo na ndako en tout cas zwa citron au sangisi na baking soda bicarbonate de soude tango ensemble au sala na mai ya moitié bangu selango ba sukolango ba nzungu sala ki ba poisson po longola ba odeur bangu selango ba mesa na yo na torche moko ya propre et kolongola ba odeur ya poisson suso ngia ko yamba babatu zala sûr que pangusi ba meuble no ba mesa na yo na mai ya citron po elongola ba solo e ko tia fraîcheur na ndako e ko sala yo malamu des fois nga kuna kamata citron na kati yango en deux na finir mo mke na tiango na coin kaka ya ndako po dégager odeur ya kitoko na ndako e sala ka bien bande ko nga to sala ka lemon lokola citron lokola désodorisant ya ndako et puis to ko sala ngo sur lokola déodorant na nzoto ya moto wana kuto koma olobela ngo déjà mingi to mona batebe na mistal mo batoki bakomo bimisa ba odeur atachaki déodorant ya normal mais odeur zobima recourir na citron so mona ozara mutu na ba odeur ebele sala masque ya citron na ndako bano na masque ya citron ozui citron osangisi na baking soda bicarbonate de soude otiango ensemble opakoli yango mpenza nzoto mombati na base ya baesele na yo même na bapartie intime na yo ofandi ata quelques minutes ata moi 10 minutes après orince nzoto momba bien so posi ozui susu jus ya citron opresse olongoli baposo bien ozui kaka jus ya pamba opakoli yango su na se ya baesele na yo okomona koza na fraîcheur ata otoki okodégager odeur te esungaka makasi mpona kolongola baodeur na nzoto so osala yango fréquemment en tout cas to ozangi déodorant osali kaka lemon ya pamba citron ya pamba omona ke oza na problème ya baodeur te
ko secret ya makasi susu nazwi pa mama na nga moko ya Ghana ya yebisi ngai ke ponga na bisaki biso na Afrique biso na Congo bana msu bazaka mona mwasi mso mwa bimisaka solo abite denga do bimisa solo bon monsieur ezaka peut-être tanga botamaki mama na epasaki erreur sukola ka malamu te omoni tanga bana babima na mwa mama avandi 9 mois dégager babima dana ba poso na ba problème mona poso e kanga mpela na masse ya salité na hôpital mona ba sukola eka kabongo mais yo moko mama zwa processus ya kosukola mwana na ndenge ya malamu tango memie na ndako pona hôpital mindele bakoboya po bamonaka neti babilo lokola balemo nekoki ko irrite poso ya motu mais yo atanke mama tango oke na mwana na ndako zwa citron opasa yango bien na passoire ozwi kaka jus omélange yango na eau tiède ozwi gant na yo banda kopangusela yango poso ya mwana maleme kotia quantité mpe exagéré te yango moki eritaka baposo mindele soki eritaka poso na bango mpo biso mo toyebi baposo ya mindele ndenge ezalaka fragile yango moni bango eritaka bango mpe makasi mpo bango mpe babangaka mpe mingi mais biso atanke baafricaine mama na ya Ghana ayebisi nga bango na Ghana bebe nyonso basukolake na lemon basukolake na citron soki toyebaka te basukula bebe na citron mpo ntango mwana yango ata ntango azokola akobimisaka akodégage baodeur te nde biso tomona na Congo bato mosusu badégage baodeur mwana se akoli azalaka na solo mobwe peut-être mpe ntango abotamaka basukolaka ye bien te yango solo wana etikala ye yango na Ghana basalaka mwana nyonso ntango azobotama basukolake na citron motu akosa yo te bakozwa mai batie na mwa bokale moko ya moke epuis bapresse jus moko ya citron baboki bambuma bablongo bapresse yango bapasa yango mpe na passoire barécupere kaka jus basangisi yango na mai bazwi gant obandi kosukola mwana nzoto mombo ozomase epi ozomake sure mpena ke basalite ezolongwa nyonso ezolongwa ntango kolongola ye yango bongo koumise mpe mingi te alorince esiko na mai ya propre bandeko na nga fo osala bongo ata mwa mobimbo osukolaka mwana bongo so ozosala bongo omona ke mwana akozala problème solo te ata soki akoli odeur ekozala te poso na ye mpe ekozala bien akozala malamu bandeko bo excusez nga moke vraiment je m'excuse bandeko langa mo nde nasaka ba vidéo bo na bandela ata ba 5 fois cette fois-ci vraiment na moyen na 4 date bo excusez nga nde na toussé naza obligé na continuer pour na ko bandela ba mbala ebele te zwa nga temps mingi vraiment bo excusez nga na moi temps on a l'excès pour na ko toussé yango nde nazali koloba bosalela yango bongo mpona babebe ekosunga bango jamais omona mwana okola na solo na nzoto mpo asukama idea na citron malamu edégage déjà basalite nyonso abime nango na libuma mwana mpe basolo nyonso to wana ekolongwa mbala moko na citron soki osali mwana bongo okola na solo te biso meme bamikolo mpe nde kaka nalobi fo tosalaka bacitron de temps en temps mpona kolongola basolo ata tozala badéodorant na biso mais citron ezanga te eza très important basalela yango mpe lokola bainsecticide okotya mpe citron na bouteille obandi koboma mpona bainsecte na ndaku bafourmi ebomaka bango mpe donc eza vraiment plante moko fruit moko ya malamu ejouaka barole moko vraiment essentiel barole moko important na ba ménage na biso na bandako na biso tomona mpe bato mosusu ntango bazomela mwa jus na ye atie mpe mwa citron na kati azomela mwa vin na ye atie mpe citron na kati eza toujours bien même na basalade tomonaka na bamarinade batiaka bacitron po esungaka etiaka mpe goût ya kitoko même na baboulangerie bagâteau mosusu mwa batie mpe citron ebakisaka mpe saveur na gâteau donc citron vraiment ejouaka role moko ya makasi na banzoto na basanté na baménage partout ndeka nalobi na mpona kojouer role ya désodorisant ya déodorant eza vraiment très important to exploitant ngo mpena malamu ata baposo ya citron ntango okati citron baposo nango wana vantiango ata na mwa sani mo otia ya kote na ndako ekotia sola bien apres so ekauki obwaki nango ejouaka mpena role moko ya bien mpona korafraîchir ndako na yo na batende nalobaki na te ya citron bien mai ya citron eza vraiment important même na bamino na biso bandeko na ngai okoki koutilize mpe citron mpona konettoye mino otiango na baking soda ekosunga yo mpe malamu vraiment faut kosala mpe attention soki ozomela citron mingi c'est mieux omela yango na paille ntango ozomela na paille ezoleka mbala mako na monoko na mongongo na yo mais soki ozomela yango na paille to omela yango na quantité mingi bainconvénient mosusu ezali ke ntango ozomela citron bongo na paille te
ekoagase bamino na yo mino ekoma ngai ekosala yo mabe donc faut koevite quantité mpe exagéré faut koevite melango d'une manière modérée ekosala yo malamu ata ntango ozosukola yango mwana nde nalobi botia quantité ya malamu mai ezala assez mpo irrite poso ya mwana te mais esungaka makasi mpona basolo elongwa na nzoto ya mwana je m'excuse ekoza vraiment très bénéfique mpona basanté mpona baposo nde ka nalobi na bino wana tosalelaka yango de temps en temps vraiment mpona konettoyer eza malamu evitaka même bamo estomac so oza muta mwana oswati yo mo oza mpe na libumu mpasi sala o citronné mela yango ekosunga yo mpo esoulage bamo ya estomac na yo eza malamu nde nalobaki fo koevite koaplike yango na soleil mpo soki soleil ebeti yango antuka ekomemelo babrûlure bairritation ekomemelo mpena makambo malamu te na poso fo koevite yango na moi salela yango na ndako mpona poso osukisa yango na ndako orince poso na yo wana nde ekosala yango malamu mpona koevite ka baréaction allergique ekoki mpe kobima ntango obimi nango mpe na moi mais normalement baréaction allergique ezalaka rare na citron yango wana kaka fo komodele na nde ezalaka ngai eza mpasi mpo moto amela yango di manière exagéré na nde ezalaka ngai wana mais mela yango na paille mpona koevite kaka agase badan na yo esungaka malamu balobi soki mpo omelaka citron mingi ekoki mpo komemelo baproblème baronflement ya badémangeaison soki quantité eleki exagéré donc faut kosala très attention ekomemelo mpe baproblème respiratoire soki omela yango d'une manière exagérée to modéré ezala yango na risque te eza na risque te kosunga biso mpo eza toujours na babienfait ebele secret ya makasi na ngai nesano yango wana eza mpona babebe ntango banouveau ne mpena ntango babotami yango wana ezalaki mpona ya motuya biso na Congo na ndimi te bato mingi bayebaki yango mpo nga nayebaki yango te antuka yango na meme bino bamama surtout biso bamama tokokoma na bakoko bana na biso bakomi kobala ntango koko no aye na mokili mama antuka yebisa mwana asala jus ya lemon asala eau ya lemon mpona kosukola mwana eau tiède asala yango vraiment tasi mwa mobimba mpo mwana kola malamu samba odeur et tout même temps mwana komi kaka kokola to konyo komesenisa bana basalaka bacitron de temps en temps quelque soit badeodorant ezali mais citron eza naturel mpe eza na baeffet ya bien kotia epe fraîcheur na nzoto yango wana nde ezalaki ya motuya oyo na ngai na partage na bino na mokona lelo vraiment merci na nde bolandi ngai boconsommer lemon boconsommer citron bozanga yango te vraiment ekosalisa bino na makambo ebele nde nalobi meme mpona bamanzaka na bino ezala na pembe ekoma pembe elongwa na banoir elongwa noir ekoma makasi vraiment salela citron mpona suki na koevite bapellicule mpona kotia brillance salela citron mpona loposo na yo mpe eza na mwa éclat ya bien salela citron vraiment mpona konettoye bapartie intime mpona kolongola baodeur na se ya mapeka salela citron ndeko na ngai mpona kolamba ntango ozolamba ozosala poisson na yo mpona kolongola ba bazei salela citron mpona kolongola mpe basolwali bapoisson na kati ya ndako nettoye bameuble na yo na mwa citron tie na serviette ekosala bien odeur à fraîcheur okofungola mpe citron otie mwa moko na kwe ya ndako ekosala bien dégager odeur ya fraîcheur vraiment citron ezali fruit moko ezali malamu ekoki mpo koaide operdre bapoids ekosungola makambo ebele ntango oza enrhumé ekosunga yo sala oyo ya citron ya tiède mela yango ekosala yo bolamu ebele en tout cas bisika bozali merci nde bolandi nga tokutani mbala nsima que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse que Express TV merci que nzambe azala na bino bozala bien on est ensemble bonne année 2025 nzambe azala na biso nyonso merci au revoir.